belle rencontre avec Bercy Moana, ici à Paris. Bercy Moana qui est en Allemagne, à Stuttgart. Ouais. Yo, qui est en Suisse. Non, Suisse. Donc, nous sommes en Suisse. Donc voilà quoi. Mais avant de parler ou de dire quelque chose, en tout cas, Tongagito compatir ensemble avec la team Wata, particulièrement héritier Watanabe. Tout le monde a image circulée sur accident et à circulation et à musicien au Guinée. Donc en tout cas, à mon nom personnel, Noli Tambou, le sage, et à toute l'équipe de Congo Top News Monde, RTGA, Nabana Paris, Nyoso, pour compatir dans la team Wata d'héritier Watanabe. Merci. Baninga va jouer problème tout le monde a dit. Si, balobi mingi a ça donc bama salanga sika bosali baleki na ngai bayaya na ngai donc nzambe azala na bino donc force à toi grosse force pena na kosa notre moto na tembela pour ga donc ouais zubino zunai donc tout ça déjà famille donc abwana na boulot mais l'esprit tout sika moko donc voilà quoi nzambe azala na bino nzambe to sambela ya papa simo dimbangu vraiment abattre la bino donc voilà quoi. Donc, naebi que akaba choc ya grave ya nini tant que nzambe ya kozala na bino nyonso to ekoleka bien toujours naza na bino loin de vie prédicateur donc makila pene ya ili molimo mosantu ebatela bino quoi ambila esiko ozali nzambe abatela yo abatela bino likambo nini nazoyoka na kosa nostra likambo nini likambo nini yo nzambe batela wata o nzambe batela goga nzambe azala na bino donc nzambe azala na bino Noli Tambou le sage yeyo honorable na biso yeyo ya funa honorable na biso yeyo bo voter honorable na biso parce que azo sala mangama minene po na biso bana ya kalamu ngingo to mabelema me funa mobimba donc Noli Tambou yeyo voter kala mingi te nazoya nayoka bozoloba trop bozofinga bozotonga mais nakobeta bombe moko ezoya ya Hiroshima. Félicitations à mon Seigneur Dangwe, félicitations à Fali Poupa Aigle, ouverture l'équipe Kitoko. T'as eu francophonie pour l'équipe là? Ouais, namoni Dangwe, na gangi na parler Dangwe vraiment spectacle. On l'a dit que yo ozo bunde la biso. Ozo bunde la biso batala pour pouvoir nommer la biso kala le bife juna. Batala donc yo ozo bunde la biso, lui qui donne mon Seigneur Dangwe vraiment félicitations yo bunde la biso. Parce que tout le monde est au stade de l'Ekaki. Na monisco animation on a tika na stade na buka ki yango lobi wa bakula Olivier Bizao Chika Lukao ndenge na buka ki animation na ko mona siko ke Dangwe pe susu a buki est décortiqué donc ça va félicitations ça va vraiment ça va puis la force à toi Fali Poupa a bundeli tous les chanteurs ya Congo donc à défendre à défendre mais bino on a concert le 5 hein, samedi 5 et ça peut message pour na ba spiritas nyonso. Ate tikala na poto mais ozara toujours. On mena tikala na poto na zara na mouvement. Yo aussi lelo soko sa no saye ki abete lo moko boye. Tamso atiki bayaya. Mais ngana ozala wana na niati biloko. Oh pona nini biso na bango toyokana kate. Na lobi pona nini o likamwa mabele sangwema. Ah kosa nostra oh eh. Oh, désolé, papa. Non, oh, ah. Parle-lui force à toi, Richie Watanabe. Oh, mais non, la solie, grec, ils ont mis la bayoque, ils ont panza,